Sylvia kaya lukeba nana tonya wana posa bolingo Hitler alobinga na yo to beta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane et batata ba mama bande ko bo s'abonner et belé ya mingi donc il y a trop na chaîne na biso ya sika Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner et belé na Sylvie Mode TV officiel et bateau basa na likanis bateau déjà basaka na envie ya ko salisa ba personne vivant avec handicap mais télévision na bango ya ngoyo Sylvie Mode officiel boya ebele Sylvie kaya Sylvie nana tondia wana posa bolingo bamerike balobi nano to beta tour na planète va se vivre Ousmane et ciao partout neige na neige babina kaka et neige na raté bis kaka et na raté bis alandi yango awa mepamba na raté na malili ndenge ezalaka Richtung Mannfallplatz. Bitte zurückbleiben. Bonjour, Marakaka. Nächster Halt, Gerb. Eza lokola monoko ya mbwa vraiment nice. U1 Richtung Mannfallplatz. Bitte zurückbleiben. Nächster Halt, Rotkreuzplatz. Sombara neige ezokoya malili bisabe ezokangama bisabe ezokangama malili moko osakana te bisabe mpenza mposaka ya kolanda nga naza na ngambe bisabe ezokangama bisabe ekangami na ndenge osakana te bon babima kaka tokei tambola ba message na wana opesa na babone na wana nyonso mbote na basociation nyonso mbote napesi bino bambote message mokeka ndenge ezalaka kopesa pa bandeko nyonso bambote na bino pesa message na ngai pa mama Coco Madera na yebi ke tamsunga na mkolo mpenga na kozala leki bandeko ngai soki moyen vraimen ezali yaka kozwa traitement na yo yaka vraiment ozwi traitement na yo obalandela yo santé bien akontrole yo balili nyonso wana mpo meme elobeli na yo ajugement na yo vraiment envers caméra po omona ke oza na mwa pasi esala bien soko ye balandeli mwa ndambo lokola deja 5 ans
tolobi teke après soki bato bakufaka te non en sens que ya traitement mwa kodéveloppe mwa ndambo nde oza deja bato ya kala soki bia expérience wana esala bien soki oye batali bien bien balandeli yo kitoko après ça kozonga na yo mpona kotala babien na yo mpo komona yo mpenza boye koexplike asepelaki te omona oza mwa moke pale baémotion wana ya oyo okutanaki nango wana donc esalaki yo mpenza bien te yango wana esala yo mpenza message nanga oyo ekomela ondekolanga ya mwasi soki oza yaya oza leki eya problème te esala yo bien message ekomela yo mpo okoka koya zonga nano ozwa traitement esala bien makasi ma chérie mpo santé basakanaka nango te santé ezalaka moko santé na yo bien otali makambo no nyonso esala yo bien makasi ozopesa explication bien eleki nango bien bon mwana mwasi wana bandaki kotutatuta bato toyebi te azoyekola obe bafrère wana ekutaki bandaki ntambo oyo atina bandali vraimen fo kolandela ye fo koyeba nini wana esalaki ebongo je sais pas eza pasi vraiment donc nzambe kani moto abikisaki yo donc eloko mpe mabe ekoka mpe kokomela yo wana mpe mona mpe pa ekomeli yo mpe oliwa onini nzambe alingi yo mingi oyo deja ekomeka okoma kofi kofi moto asali boye kofi moto asali boye eza bakonte arame te ndenge moko oso okendaka na ozongaka bandakala eza bongo en tout cas lavement osalela na nzoto na yo landela nano traitement ozwa nano traitement epuis bajournaliste mpe batika nano kotungisa yo mwa mingi botika ye nano alanda nano traitement na ye soki azwi traitement na ye asilisi ekozala bien bokoma okende bandako kotunatuna ye mpo nde bosala bongo kokende kotunaka ye na kati esala bien te mpo motu nano arécupere bien te aza na baso ya anesthésie donc ozomona ke miso nano ezongi vraimen évolution te mouvement ya nzoto na ye nano ezongeli vraimen te baanesthésie wana soki ozozwa yango bamivement mosusu ezalaka bloqué omona ke bien te voilà yango wana nde nazalaki kwa message vraimen bandeko na ngai baoyo bakoyoka video oyo ekomela mama na biso esala bien aya nano aya kolanda nano batraitement na ye esala bien makasi kangisi yalanginga mpe kolata bayake te yake ezilisanga okoma deja yake ezilisanga nazokoma komi deja place na hôpital naye na gare centrale na biso kosombasomba nakomi place na hôpital porte froid U1 Richtung Langfieldplatz. La gate. Ah, donc juste na pomme. Nazo sincère. On dit que la place on a Alexandre mettre façon nazo ya. Mbambo nasala na course mike de ça bien bon mais ça n'a pas vraiment beaucoup madera wana en tout cas la bonne guérison na yo to ligio mingi tous ensemble comme ça oya ola de la traitement non na po talaka ba makila wana ba infection ba ngeke na be ba traiter na ba mais le colo déjà na identité na yo awa et ça la bien oya awa ozo traitement na et ça lo ba bien makasi
Message na ngai yango wana esala bien, esala eza bien makasi. Soko ye mpe nazoya kaka mitambola te me naye kosomba eloko moko naye koluka mpo nazotonga elamba mpo nasomba eloko wana ekoki te naye susu kosomba yango nde naye. Malili moko ya makasi ya kosakana te. Malili makasi. Malili moko ya kosakana. Sorry. Malili moko ya kosakana te. Bon, ça n'a pas qu'à ma vidéo, je suis au Kotawa. L'immense. Ah, plus que là au Kota, donc il faut que ça m'aide. Au Kota, comme un combo na yo. Comme un combo, ça le flou, hein. Ah, sono Kota, Kota, kopesa kombo yana bala. Ona bana boy. Kopesa kombo. Osa ya melde. Do Kota, makambo se kopika ka boy. Hello. Ja. Ja? Sind Sie registriert? Ja. Man. Ah, no. Mein Name, Ovo? Ja. Warten Sie, ich gebe Ihnen. Ja, ouais. Das können Sie. Ja. Ich bin auf Koma. Aber ja, Foto auf Koma. Genau, bitte. Dankeschön. Was ist denn auf Koma? Viel Spaß. Danke. Wiederschauen. Ach, haben Sie hinten. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen jetzt. Name. Sylvie und Name. D'ici, hier, ne? Dürfen wir noch 2, 3 Stifte bitte haben? Hier etwas wenig. Bei Jonas. Maboko ezotitula nga nde nakoma kombo malile adresse vo di adresse hier Zeit 14:20 Uhr. Eine Stunde 14:20, 15:20. vo di adresse hier, ne? Nee, Telefonnummer. Keine kofi Ja. di kofi kaine niliona kana mutu eza te email ya E-Mail. Hier 14, 15, das ist eine Stunde 14:20 Uhr. vielleicht ich mag eine Stunde so. Ja, 14 bis 15. 1, 4, aha. Bis 15, 1, 5. So, okay. Ist okay. Okay, danke schön. Danke. Okay, vieni qua. Allora si va a
lobby bapesi bike balati bato poko sini mpona kokota awa na parfum moko boye namekaka awa kitoko parfum wana parfum esili mpona kota awa naye kopompe yango mpona kota naye kopompe yango ezala kitoko mona oyo naye kosomba makambo eza awa na awa mpona kokota afuna za ascenseur naoke na 3e niveau troisième niveau, on finit avec la 3e. Badima kaka ba message na pesi ba mbote na mama na ngani so mama Noela tuzola na nzambi mbote na ebele mama na ba mbote papa Belani ba mbote papa Zefi mbote papa Kamisi ba mbote na bino mbala mama Lili ba mbote mama Jetu Kinsala mbote ba mbote bele na bandeko nyonso na china sika singa na ye kosomba eza awa nasombaki yango mokolo na ndambo sombaki ndambo ekokaki te yango na ye kobakisa mosusu sombaki ndambo ekokaki te nakende so na magasin moko ezalaka kuna wana nasombaki awa yango oyo yango na ekozongela kolona ekokaki te somaka eloko moko kaka mokolo wana ekokaki te yango kaka na ye kozongela awa kene bakata yango bato yango bakataka baza batisi eza meza batisi bomona eza batisi eloko nazwi yango fo bakataka bametre oyo na kokata sikoyo kuna eza kese bato bazwaka bamiziki bazalaka awa baza te vraiment
famille bazozela bato oyo bakataka bametre awa donc bango nde fo bakata mpe toke kese azoya pardon hein. Okay. Ici ben meta. La couleur, hein, côté pas bon protéger quoi. Voilà, bon protéger. Ça va bien. Meta ini bom monte meta ezalaka nazolinga na ochana elamba Ja, ich bin ja da. Ah, Sie sind, ja gut, Sie haben eine Schlange. Danke. Danke. Und tschüss. Sombi, sikona okay na kesi. Okay, na kesi. Les maîtres achetantes. Donc, Ist es zu viel? Mittlerweile haben wir 1000 Tage. Ja. So, 5,01 €. Partie, Maman. Dankeschön. Wiederschauen. Hallo. Hallo. Wie viel? Ça lit 12 €. 12,25 €. Ça lui fait 25 €. Bitte schön. Bis dann. Okay. Darf ich ihn da? Ja, ja. Das Geld kann ich so reinschmeißen? Aha. Merkst du, ich habe Karte, keine. Ich habe meine. Müssen wir nochmal Selfie. stornieren. Vergessen. Entschuldigung. Keine Probleme. Okay. Entschuldigung. Ja. Ah, Kassenzettel. Ja. Danke. Ja. Donc, naza na carte. Nabosani kopesa carte po bakalikile nga solde déjà alongolaki deja na caisse. Donc, napesa yango na retard. C'est normal. Nabosani.
basa retire te nayebi biso awa miyili mpenza baza te so moto ayebi yo seke moto no azalaki na danke schön tschüss sili makesi oyo nakende kotala magasin moko mosusu soki kote kuna bafungoli nayebi te ndenge ezalaka kaka bitambola tambola kote batasi ya somba batasi na yo bavere na yo oyo bavere ya vino mona bavere batasi servaka papa supa ndenge ezalaka oyo bakafe mikie verre ya vino ya solo oyo balutu moko namona awa modele engengaka maske nanga mpe ezolinga elonga nango na zolo elembi nango naamata sincere awa otengo na okende nayebi te bana makase efungwamaki nayebi te soki bafungoli kuna awa eza 0 okangama te moi tozokoba ezokita masika yango kokoma bazolo nyonso etikalaki libanda monaka bakoma okima oyeba te eza bazolo etikalaki libanda mineka nzoto na batreko ya bayebi kaka na troisième naza na se ya mabele awa makambo bango nyonso bana se na se na se badene na bango se ayaki na besoin nasomba crayon na ngai ya kotiana omoni bakangi ko entre bon fanakene baluka mpona kota susu donc kote ngo mona sina samelidaki na na kati fanakene kosamelde susu ngai ye batini ngafuna kobaluka kote oyo kote nyonso bakanisani kote bakani basamede So them. Yeah. Voice. So send me corner. Yeah. Direct. Okay. Yeah. Dankeschön.
donc place nakotelaka na deme kuna bakangi nzela sikoyo fo kokotela na nzela mosusu donc fo kokotela na nzela mosusu yango balobi nango donc fo kolia boye kote yango mpenza kote biso barestaurant nyonso ekangami koliaka na biso awa barestaurant nyonso ekangami okile change mindele batomboki nzela moko na yo wakiloto ya ntano mindeli batombokeli osombi omemi olia te somba mima kapona kotaka na deme na oto baluka boti koto mama na ngai apres na kobima susu boye en tout cas nayebisi bino makambo ezali mpona kotaka awa na otobaluka kuna naolukaka crayon de beauté crayon na ngai esili luka crayon de beauté pesa bien, pesa 1 €. Crayon, mon 1 €. Voilà 9 cents, 1 €. Là, somme oyo. Après, on les put au côté. azoluka eloko na ye koluka nazwi deja crayon de beauté sikoyo boyoki na posa osome mwa eloko moko eloko yango beye kobunganga awa babebe eloko yango mpe naoluka nango mwana yango te ngoyi kolekisa lere nanga banzela ebele te eloko yango naoluka na moni yango te olukila yango kaka kote na biso naza na kese nisika na
Einen schönen Tag noch. Assume €1. Non ha senso. Ah, ich bin gerade zurück. Ja, ja, kannst doch nachher kommen. Sisi na keskoyo kodinga mpe baawati bakangikangi banzela yango kokotela pa mosusu kobonga pa mosusu bakosala bacroisement te komipesa mosala na restaurant nyonso kotoba bakoka mindele balela bakangikangi yango Fazer o mouvement e quer ver. Mouvement e quer ver. Boye foto nyonso kangi basanga manzaka kozoko na kosala manzaka ya baya na se na kosala manzaka na bangomba kosasa manzaka jour mosusu sasa manzaka jour mosusu kotanga komana kosomba awa cozinhado vamos na ilha biloko nazoluka biloko estetika batiaka na elamba eleki minene makasi ya mike
nazomona na otya te esalama esthétique notya bleu mosusu vert Wie viel brauchen Sie? Das ist 4, 5 Meter. 5 Meter. Ja, ungefähr, glaube ich schon. Ja, so 10 vielleicht. Ja, 10. Ich messe an sich alle. Nicht aufmachen, das ist schon okay, aber es sind mehr davon. Aber das ist alles, ne? Ja. Das ist ja mehr. Das kostet 18 Euro Meter, ne? Ja, wenn ganze die nehmen, dann 16 Euro rechnen. Ja, aber ich glaube, nazomona mate marke nini ndonga na kozwa awa nazwa bleu Haben Sie das vielleicht in einer anderen Farbe? Bitte? Das in einer anderen Farbe. Schauen wir mal, wie viel Meter. Ja, okay. Mädchen. 16 haben Sie gesagt, ne? Ja, wenn, Will ich alles nehmen? genau. Okay. Schauen wir mal. so bleu na fami naluka eloko oyo mpo nasala différence nango na kati babai tokutani mbala nsima chose